Kimbangisme oye! Kimbangisme oye! Kimbangisme oye! Bajene oye! Bajene oye! Bajene oye! Nkamba oye! Nkamba oye! Nkamba oye! Congo Brazza oye! Congo Brazza oye! Congo Brazza oye! Papa Simon Kimba Nkyangani oye! Papa Simon Kimba Nkyangani oye! Papa Simon Kimba Nkyangani oye! Eunwi Embazie Ebilungu byakulwe Onkombo ya tata ya mwana pe tata Molimo Santo. Lelo ezali mardi mukolo mibale ya poso nyonso yango nde epesemela biso bajene banda batata na biso bazalaka po ete tokokaka koyoka mabombami ya tata Molimo Santo. Na mabombami ya tata Molimo Santo lelo oyo na papa Simon Kimba Nkyangani tango nyonso akosalaka biso rappel na maimale kaka na sanza mitano to 5 mois oyo bapapa bango nyonso misato basalaka awa na 1989. Soki repetition ekoyaka tango nyonso na makambo ya 5 mois pamba te bango moko bango misato papa Kisolokele, papa Dialungana pe papa Yangenda Kuntima balobelaka yango na 1989 wana ete maloba oyo tozali koloba sikoyo na mikolo oyo ekoya ekozala kotire baleson ya minene na maye oyo bazali koleka na kati na Lingomba pe kolakisa Lingomba ya tata Molimo Santo ndenge nini tokoki kotambola po ete tokoka kolonga na likambo oyo tondimela ya tata Simon Kimbangu oyo ezali ete kopanza sango na mokili mobimba eke papa Simon Kimbangu yende tata Molimo Santo. Papa Fumalongo papa Dangena Kuntima na tango wana alobelaka yango ete depuis 1972 en septembre eke bandeko na biso bamindele balobaka yango eke ya solo
papa Simon Kimbangu azali mutu na Nzambe pe azali Molimo Mosantu mais mpona ete bakoka kopiblie yango officiellement dans le monde ekomaki na bango mpasi me na ntango wana bango moko na 1972 wana bango moko bangomba mapaya balobelaka yango na ntango wana balobaka yango mpe na baradio na bango mais lokola papa Simon Kimbangu azali mutu mwindu mwaye babimisa yango mpenza pwelele makasi ezalaka te na ntango wana kasi lisese oyo papa Mfuma Longo papa dengenda kuntima alobaka na ntango wana eke na Kikongo bakolobaka boye soki ntaba aza na kati na mboka abali kotambola na nzela oyo mai ezali azali komona mai oyo ekokangamaka na matiti ntango akolia matiti ayoki eke mai eza wana akolanda kaka tikina akokoma na mai oyo ya monene esika ye akoki komelela mai ya kokoka donc lisese wana nde papa Mfuma Longo nde alobaka elakisi ete lokola na ntango wana balobaka yango na 1972 tokino esika ekokoma keke bakolobela yango donc profondément eke bakonfirme yango nde biso nyonso tokozelaka yango mpona lelo leson na biso tokotire na maloba ya papa Kulutu papa Kisolokele po ndenge bafandaka na 5 mois awa après 5 mois ya solo bazongaka bakendaka Kinshasa na ye moko papa Mfuma Mbanza mpe akendaka Kinshasa bango nyonso misato mayima lekaka na Kinshasa na ntango wana oyo bazalaka kuna na Kinshasa bayebi yango malamu nsima ya mikolo papa Kulutu ndenge boyokani ya bango misato akendaka na poto ntango akendaka poto papa Mfuma Longo papa dengena kuntima azongaka lisusu awa na nkamba nde ayaki kosala 3 mois bafandi na papa Mfuma Mbanza awa ndenge bafandaka na papa Mfuma Mbanza awa nsima ya boyeyi ya papa Kulutu ngonga ntango ekokaki ete akoka kozonga papa Mfuma Mbanza na papa Mfuma Longo kodangena kutima bamataka na Kinshasa po ete bakende kokutana na papa Kisolokele kuna nde papa Kisolokele apesaka compte rendu na bapapa mpe na biso bandimi na mai oyo amonaka na poto nde esika wana nde papa Kulutu aki komona ete biso nyonso bandimi ntango tomoni eke pasi eleki bamisusu mingi babungaki nzela pasi soki eleki soki oyoki kaka ke afulani kuna azosala boye okei okokende boye okokoma kuna omoni claire ke kuna lisusu bazosala boye okei mingi babungaka nzela moke oyo batikalaka na nzela ya solo ya tata Molimo Mosantu yango nde papa Kulutu esika wana alobaka ete yo papa Mfuma Longo papa Mfuma Mbanza bolimisa bana bazali kaka bana toteya lisusu donc liloba papa Kisolokele nde yango wana ete toteya lisusu mbala oyo soki bayoki na bango te wana etali bango esika wana nde papa Kulutu aki koloba na biso bandimi ete tobwakeli bino filet ya récupération yango nga nasali introduction tokolanda message na ye ndenge alobelaka yango
solo na tango wana akendaki kolobela yango na bana Bukama po papa Kulutu papa Kisolokele commune na ye ezalaki nde commune ya Bukama kuna nde abandaki kosambela kuna nde ayebananaki na kimondimi na ye kuna nde karte na ye ya kimondimi abandaki kofutamela. Tres. Mbangite oye! John Mayer oye! Bakatana mama matondile nukutonda na yasa okala nalazi kujua bana John Mayer ba kutalanga kasinamoni bangute lelo yo te kukutana esengo ya na viciosa nakendaki Mubembo nakendaki pour 3 mois tetawa navandi 6 mois na foto makambo ebele eleki awa na nsima na ngai papa ake na Nkamba kukutana na ye kuna na Nkamba masolo yalami na biso ya katula bana soko balibe barekipere bino yadipamba te malongi tokupesa bino tulisa kasi bookani eyadi te bolingo solo eyadi te balosili bino file ya récupération soko obungaki nzela jonga na nzela na yo ya mondimi esengo eyala na yo bientôt soki osali makasi te maoyala na biso yoyebi bato yosutu boyoba na lingomba te bakotala bino kaka bakotala soko ekoserealize ubie ekoserealize te soko ekoserealize kasi bino lokoti te koloma te basaka balingi biso te tolingi bino mingi yango wana malgré maladie malgré makambo ebele toyadi tosala bino pembeni soko ningi obunga nzela tozi no kuna okende ya dibule yadi kuna longola kuna zonga na nzela malamu kasi mokolo ekoyala moya korekipere byake yadi te tata pasteur alobi na biso nini kana camion ezwi pane il faut losala entretien barepare soko barepare losala yango entretien tout le temps mais biso bandimi tuyebaka nini yango kosala entretien makambo yana biso mingi mbote ntango yango esi ekoki motu na motu ajonga na nzela na ye wana ya solo comme ça tata Nzambe akobuta na bino te akoyamba bino na esengo nyonso kokanisa te nga nalaki na zone me papa ali wana nakoleka kaka non soko wadi omibongisi te ebien eyala lutalo papa na mboka alobaka lutalo retard wana donc soko omibongisi te ntango okoma wana nayebi yo te kenda kuna yali soni mingi biso bana ya zone maire yoyebi makambo nyonso to
na kanga zone mère puissance ango kana na misala kana na nini mbote ya la puissance ya solo biso sotuki ya la molongo tukenda lusadi defile malama wa na kanisi biso sotuki sepeli na wote makambo yosendi awa eze ya makambo wana biso tubosanaka yango te toyebi bandimi mingi baadi awa mosala eyabi te koparticipe na mosala eyabi te yango wana tokosenga tout le temps nzambe asungolela bino nzela lozwa bamisala losala kasi loyebaka malamu ke eyali niongo eniongo yango soko lofoti te kuna lokokenda lofuta yango mbote futa niongo na yo awa ntango okokoma kuna batali wali kaka petele ale ye kakaka nakufelicite bino mingi nakanisi etikali mokele komona bapaya bakolongola na Suisse bakoyeba bino baya kosala motimbi mingi organisation eya na bino nakomona soni te parce lelo losalinga makambo moko etusenga mingi na motema donc luvanda malamu tokana malamu tolanda nzela oyo bakopesa biso tout le temps tosala mosala ya tata nzambe po tozwa lifutu kuna tokokenda toyali bapassager na mabele oyo place na biso yali kuna ou bien okenda esika tata nzambe ou bien okenda na likwele place mosusu yabi te donc nakusenga bino bana zone mare losala makasi bakutungisaka bino sinsani tout le temps yafa kubebisa bino te obie kunyokola bino mosala ya tata nzambe moto elongi biso nyonso tosala makasi po topesa contribution na biso po toganye kuna tokokenda donc bakolobaka na bino tokona lobaki na bango badi baambassadeur il faut bamonisa te badi bavrai ambassadeur te eladi te okendaka fo a titre ya ambassadeur akenda kosala mosala mosala ya tata nzambe yali ya kosekana te moyen yali mingi po korécupere bato biso na biso tose récupere lokanisaka baninga na bino bana poto bana bato te banisaka bino tout le temps po koteya bango donc bino baninga na bino bana poto lokanisaka bango tout le temps na mabondeli na bino po tata nzambe apesa bango mosala apesa bango moyen de vivre et surtout à permettre bango bazana na mboka wana tango que ce soit en France, que ce soit en Belgique, que ce soit en Suisse ça dit très difficile pour que ça permis de séjour au moins na mboka na bango donc maboni na biso ekenda fois tata nzambe afungolela bango nzela bamonaka mwa clair bavanda na mboka wana base tolingi bapuso oyo ya baétranger bakota na kati ya lingomba eyala esengo ya biso surtout na bango na biso toyala na esengo mingi parce que baoyo bayaki kuyina biso lokola na Belgique tuyayaki besclave ya babelge pasifikawa bakutala bato so waliawa bakutala mobulu wana na Belgique nalobi na bango na journaliste wana yaki kutunanga nange biso toya bato mobulu te beyebi ke na indépendance soko bakimaniste te tana mindelo mingi ya bino bakokaki kurentre te
parce que bakokima bakusila batanga kubombama na ndako ya Kimbangi. Batu bakulanda bangu basoda bakulanda bangu kwa kuboma bangu kasi soka saa koti na ndako ya Kimbangi usiri. Donc confiance ya bangu ya lati na biso okula Monsieur Morel yo mtu azengela biso makambo tango alati na gouverneur ao. Tango alati administrateur Monsieur Morel a fallu biso makambo. Parce que l'hôpital est monté, après l'indépendance, a rentré dans la porte de la pension. Et quand on malade est continué ma casse, atteint à l'hôpital Saint-Étienne. Après tout ça, a dit, na monite moyen n'engage à faire, mais na l'hôpital lu soigné parce que le sang de l'anga parce que na sala qui m'a bimini na balingo tant na laki na Congo base na nyokola te batu surtout Simon Kimbangu alinga de samokili alors va prendre permission na tangaye na sale mabelo kula mimi batio surtout balanga ki kana sala mabe sitawa lolo milanga pa Simon Kimbangu acha kufate acha tena yeye isika malamu kasingana yeye isika na kupenda te mbote le bon de la Katandrambe en présence ba docteur Vanni na hiyo surtout asengi boyin d'ici afanisi ke atoke awake bino batimani le siku pardonner la kanisi maloba ke mingi kwa bate mokiliyo asaba salibone lokutana bango bayindu bakuzwa place na bango bayindu bakusala makambo yoso to lokula bango bamondele bakutala donc batimani kilo ya fier parce que bana na bino lotindi bango kuna bakusala mosala lelo ase akufi batu bakendaki na entraînement na ye il y avait quelques années là mais ce sont des Kimbanguistes bande gone bakatozi balaki kuna te donc toyoba ke toyana nzela malamu un administrateur qui suit son lit de mort akoloba ke nabusanaki nzela parce que batindaki ngai ya mwana nanyokolaki Simon Kimbangu kasi nayebi eloko ekuzila ngai kuna te soko nakopenda soko Simon Kimbangu akuyamba ngai me nakosenga vraiment ayamba ngai parce que pasi eleki trop ntango alaki akoya koloba monoko moko te me amoni oyo ekomi pembeni ekomi pasi donc bino bakimbanguiste lo ya la fiere na mosala na bino lomonisa exemple tukusenga bino tout le temps lo ya bamodele epa yoso tolokokenda na bacomportement na bino na bizali na bino makambo yoso tu totika makambo mobulu na epai mosusu l'histoire bana nzambe makambo tosalila eleka nzambe tukokutia bino na nzela madete tukotia bino toujours na nzela droite donc likambo yo surtout tokanakana yango avant kosala na mosolo mikolo esi ekomi kotambola lokola nini soko tokebi te tokobebisola milimu na biso pour rien ata basali boni baya kokuta kaka biso biso c'est-à-dire pauvre nous n'avons pas d'argent kasi
Malo batu kopesa ya mwana ekubonisa njila ya baoli bako kubona biso. Kubona malamu tukende esayo sutu tumonisa ke kaka Simon Kimbangu atenga independance kamba te me kwa mokile ya la malamu mabeyo sutu elongoli. Bamindele tu bengana tu bango pamba te pasere bakotisa biso na nzela mabe. Mundele missionnaire ayaka poko te ya biso batindaki ye na position mosusu kasi akomi awa aye kunyokola biso. Biso vengeance yali te. Biso bandimi ekoki te toloba bisa tose venger non. Mais kaka nzambe ye moko ayebi récompense nini akopesa biso ntango tokokoma kona nsika na ye. Tovanda malamu tolingana bolingo ya solo moninga na yo akoti nzela mabe benga ye pembeni pese malongi pa asalela toto nzambe kuna tukopenda yo soki wana pakupointe yango yo evite bato baana maseke soki bayaka na maseke kana olingo ya bango te kasi ntango avant bakumela yo balongoli bamaseke yo surtout yo moni moto malamu alors que ana bampota na ye wana abimisaka yango te abimisaka yango kuna na butu yokeba ntango yadi ntango attention parce que tata nzambe akolobela yo te ke lobi naya kokamata yo akoya à l'improviste ntango wana kokanisa te waye maladi te nini te aye kokamata yo soki akuti yo na kilo wana bandeko na ngai ya zone mer ya mawa parce que ntango tokokenda kuna biso surtout tokotala mioyo elongi oyo alaki na ngai na zone mer oyo alaki na ngai na Kasavubu oyo alaki na ngai na Coral. Yo soki bati yo pembeni attirer attention ya bato yo surtout bakotala mwana Coral ye wana tala nzela te tokabwani biso na bino koloba te batata balingaki biso te batata balingi bino mingi yango wana yotala papa na monkoto ana mbeto wana yo surtout yali poko supporter tire ya biso oyo makambo tokosalaka boyole de andimi anyata kilo wana da nga nasiku kunyata na lendi te kasi makasi komanse kulongola na nzoto donc soki na bwatili bino wana likambo na bino donc moto na moto abongisa tobongisa nzela na biso ya na malamu kuna tukokenda tutonga kuvusa na moto te akopesa moto na moto matabiso oyo ekoki na ye donc baminga yotikala malamu tata nzambe abatela bino asabisa bino naoki papa pasteur ase alobi asengi nini nakanisi matoyi eyoki motema ebongi yango so tubasila tukukutana tukubusana bino te makambo wana yo surtout tukusalela yango po topesa bino nzela parce que bapeson na poto batuna yo ngai batimbangisi papa kasi tukumona souffrance oyo te wakitambo parce que tusi kumona misère mingi mais est-ce que tu continues kumona kaka misère na mbibana
l'esclave te biso surtout tuyebi ba difficulté na bino tukisala yo surtout kwa tatanzanga te la bino mawa asadi sabino tutindaki bino comme ba ambassadeur so batindi bino ambassadeur il faut bapesa bino moyen mbe na bonne santé awa mboko loye bayamba bino malamu misala yo surtout bapesa bino moyen lusala mosala po kozwa moyen de vivre bato mibale bakuyawa bakoleka na nkamba bakenda kosalisa biso makambo ya barage ebien baokaki esengo mingi bakumi na sika tokosambelaka tatali limenya ya na kati ya bato respect ya na bato bazime kangule kubomba na kaya kuna mbatulu yawa to na viba oyo babia baambasadeur ya biso babia lukurespecte bango te lelo yo bazionga na mboka na bango luyamba bango malamu so tumoni makambo malamu ele tukuyeya bino donc luyambaka malamu te ntango na kobula ngondawa makambo yalawa donc baninga tobana malamu tosala yo surtout po tobongisa mokili tanga biso tolingi tosala mosala tata nzambe na motema moko ebien mokili balobi mokili ekobongwanaka te ekobongwana toyali kapable ya kosala makambo yo surtout kasi il faut boyekana eya na biso bana tekati mokila ilali na mission monene ya kosala mbote makambo yo surtout yosalango na bonzambe kuna tokokenda nde tokozwa bifutu tokani asisi bona kombo tata na mwana elingo santo amen. Nkamba oye tolandite mabanza biso nyonso tolandi malamu maloba ya papa kulutu papa kisolokele lokelo ezali très clair. Donc maloba na ye a touché ba point nyonso oyo tozali kovivre lelo bapapa bazali banzambe alobeli na oyo ezalaka na ntango wana alobeli mpe na oyo tozali kovivre lelo. Mama ya likambo ndenge papa kulutu papa kisolokele aye kotire conclusion na ye eke tozala na bolingo soki bolingo ya solo ezali likambo oyo tozali koluka tokozwa yango surtout oyo tozali komona eke pasi eleki mingi mutu soki azoyoka pasi akolukaka solution ndenge nakoki kosala po ete pasi ekoka kosila me bango balobi ete tozala na bolingo makasi na ntango wana bolingo makasi ezali nde pasi tokokoma na invention kosala ya biso moko ndenge tolingili po ete pasi ekoka kosila lelo oyo ndenge alobeli yango na kati baloba na ye papa kisolokele na kati na lingomba na bagroupe na bamouvement ekomi sikoyo biso na biso kotya na mitambo soki moto wana
olingi ye te okoluka likambo ezali ete soit okosila ye likambo soit omemi ye na banzela ya mabe po ete akweya soki akweyi yo mpe moto liboso oyo okende kofunda ye po ete bapemisa ye na kati na lingomba ezali kosalema ebele papa kuluta alobi totika makambo ya ndenge wana moninga na yo soki azali kosala ete akweya teya ye ndenge alobeli ete teya ye longwa na banzela mabe wana zonga na nzela ya solo po ete tosala mosala ya tata molimo mosantu na solo ndenge nzembo ya ye moko papa semoki mbangi yanga ni ntango azwi bokonzi na alobi ete tosala mosala ya tata nzambe na nini nzembo oyo azali totiaka mikolo nyonso kotiela moninga piège po ete akweya bosalaka bino mibale olingi moninga te ifo okosila ye likambo soit otindi ye likambo ake kokweya na motambo ngomba soki apemisi ye yo osepeli kasi yebaka ete tata nzambe azali kotala ke oteyaki ye te ndenge papa kuluta oti koloba awa na yango mateyi bazali koteya biso oyo batata ndenge bateyaki biso yango defo tolanda misala ndenge alobeli yango tokoki kobosana te pamba te bango balobi ete biloko misato oyo ekolongisa biso bolingo mibeko na nini nyonso misato ndenge bayaki koabrige yango te makambo nyonso misato soki tolandi yango nde ekolongisa biso lelo oyo tozali kotala ete kolona mpe kobokola tozali kotika te place papa mfuma mbanza bandaki koloba papa dalunganaki yangani nkibisange nzengele byayenwa kondima soki eza ndenge nini soki kolia ezali te komela mpe ezali te mabakoki koyaka te yango baza kotina biso kolona mpe kobokola mabondele na ntina ya mabondele bazali kotinda biso mabondele ntango nyonso biso moko tolandi malamu ndenge papa kuluta alobeli yango lelo tozali komona ke mboka poto eza na mpasi bongo biso na afrika mpasi eza te ya makasi mabondeli makasi na mabondeli nde mpasi nyonso wana ekosila na yango mpona lelo nasukisi wana okombo tata mwana mpe molimo santu amen Bajene oye! Toyoki te. Tobongisa maboko totonda. Malendi si ya tata Nzambe, okombo ya tata mwana pe tata molimo santu. Okombo ya tata. Ya mwana. Tata molimo santu.